nzembo wana ebetama partout jamais kokufa aza legend. Donc pour na ye kuta tsama loba na tala kamwana mobali na kati nzembo na ngai ezali privilege moko eza ona mo na pesa na pesa nyo soto po azali pour ko pesa moto loko wana eza facilité quoi. Na bimisa déjà Roselina ya pamba. Roselina pamba ça qui succès. Na biso ki na tepe aule longomba et ça sous succès sous e matasu makasi donc. Et ça n'est que Carolina mais new version aussi que ça Roselina. Comme on dit Caroline ezali ki ya autant ya Willow. Manager na pano mutu pe asimba masolo makasi po pano yepe atala kinga believe ki na ngai ke BM azali mutu moko oyo awasa makambo ya bien yeso de combat BM ta canaliser ki masolo ya yesu ko azo tout azo soana Willow ba BM. Salut fidèles internautes, nous sommes clebois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Prince Bakali, appelé autrement l'espoir de la presse. Un réel plaisir de vous savoir très nombreux, en train de nous attendre. Enfin, je suis là pour vous servir, ensemble avec mon invité de ce jour, c'est un diaspora, un Congolais, j'allais dire, de la diaspora à la personne de BM. Bolia Matundu, avec qui on va en parler avec lui, on va décortiquer la musique, on va en parler, on va faire découvrir aussi également la musique congolaise, elle, Londres, Royaume-Uni. Alors, sans plus tarder, merci à toi de la nation Tonton Manda Pichumanga Boss Lady, merci. Et Motonanzambe Berger Junior, il y a Madame Justine, Amporo Herman Garçon Slim. Merci infiniment à toi, Hervé de King, un Américain de plus au Congo, merci infiniment. Alors, fidèles internautes, je suis bel et bien avec l'artiste à qui je les salue. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, BM, partout dans le monde, Batonio Studio Moni, figure Oyo, reconnaître Malamoko, en séjour na Kinshasa, mais avant que tout Kota, na Mozindo, ya séjour na Nengi Yakin, na présence na aussi également arrivé na yo, na Nengi Yakin, diaspora Nyos Tuba Otalayo, et puis Congolais dans l'ensemble, au Otalayo, un petit message. Bon, message est Penza Kaka Moko, na ye, on a 20 ans. Donc na ye pour na panza musique na ngai awa na Congo. Ah, on sali de 20 ans na Libanda ya Mboka. Ouais, da sali 20 ans à Londres. Donc na betara partout na États-Unis, Australie, Dubaï, Qatar, Bamboka Beli. Mais non zonga te. 20 ans absent du pays, au évolué à Londres, j'allais dire, au bêta musique, étant artiste et musicien, ça fait au moins combien de temps déjà depuis qu'on embrasse sa carrière musicale là? Bon, pendant la 16 ans, on a commencé 27 ans, donc pendant 16 ans, on a musique dans l'église, papa n'a pas azali prophète. Ah, vous êtes mon prophète? Non, le prophète, ouais, papa n'a Claude Matsundu. Azalaki pe ya na église ya Bima tant azalaki awa allez donc na London na lobeta moi senté na église à partir wana na yokeli ndo sala ma promotion na studio na pe producteur na ça peut producteur na producteur na pour ya pe ba nzemo na ngai donc na beta na sala ka système même na 6 classe na un diplôme na university donc na sala tout musique na tanga pa musique na sala tout donc a donner ça pendant producteur nga musiko ça la auto production ouais ko sala ba business sala ba film music ba musique mindele ba nyoso tout donc na comme qui artiste pour na na CP ça bato ngamo quoi on ça nzembo ya lingala na anglais. Étant moi un pasteur, parce qu'on a très vite compris que non, aux amours à Moussel Nanzame, grand serviteur de Dieu aussi également. Pourquoi tu n'allais pas faire même la musique chrétienne ou embrasser la musique profane? Bon, ils ont donné un exemple pambola kingai ko sa musique. Na sa musique na sa ndenge mo ya na sa musique ya mabete. Musique na za positif et bien ça batou ndenge ya mabete. Donc, ce qui nous a pêché au don na sala do on a pesi ngai papa na pe ayebi ke do wana ezali na sala ndenge malamu on na continuer quoi. Papa no pe oya concert no mo boy mamso organiser concert na salle mythique ou salle prestigieuse mo boy papa étant homme dédié a robeta pe tourner concert na yo pour nite ah pe ba bi ba chrétien ba ya musique ba profane on a des problèmes wana bato ba chrétien bato na ba ebisance ba chrétien
pour ça tali bien mboka autofandi makamabe leki belé mais ba pasteur ba kina ba conseil ba Beyoncé ba Rihanna wana ninga États-Unis na ndenge ya mukindo ezalaka eza vie okopa eza ndenge mukilo ezalaka donc pour ani papa na supporter mwana ete a supporter mwana a supporter mwana na moko asala musique oyo sepesa bato musique mabete comprendre. Parmi des artistes musiciens que tu as eu à faire de featuring avec eux, on a pu remarquer au Sala featuring na Robino Munzibu avec l'icône de la musique aussi parce qu'elle parlait de Awilo Longomba même aux États-Unis d'Amérique, Londres et partout dans le monde. Aza, c'est pas vraiment un artiste inconnu, c'est pas une personne inconnue aussi également, mais au moins tu as eu à faire featuring avec lui. Et au moins quand un peu relater un tout petit peu featuring au Sala na la Awilo Longomba. Donc Awilo Longomba na sala la remix ya Roselina Taka asala nzembo ya Legend Caroline nzembo moko ebeta partout na mokili donc kendela ba boîte nyo surtout na Sud Afrique na États-Unis au succès fou partout nzembo wana ebeta partout jamais ko kufa aza Legend donc pona ye kutatsa maloba na tala kamwana mobali na katsa nzembo na ngai ezali privilege moko eza on a monde pese na pese nyo surtout pour azali pour couper son moto loko wana eza facilité quoi bato bele ba meka ba artiste bele ba meka asala ba feature ba artiste bele ba Nigeria ba Ghanéen ba meka asala loko wana nzona bango mais apesi ngai pa monike naza na eloko moko lokola ye nous a showman na monike na work effort na ngai naza penza na sala musala na musique et puis naza moto moko na tika raté na continuer ka yembo na bien na kanisa neti ngai yo ndo sa musique ozo sa na direction neti ngai ozo sa musique pona bato nyoso tu moki bobimba donc na pesi pa grand respect za Legend na Awilo Longomba za mutu moko oyo penza nzamba kopambola ti mukilo yosuka donc mais to sala nzembo Roselina remix donc Roselina na bimisa déjà Roselina ya pamba Roselina pamba ça qui succès na biso ki na tepe Awilo Longomba et ça sous succès sous et mataso makasi donc et ça neti que Carolina mais new version on se ça Roselina comme neti Carolina ça qui ya autant ça ya Awilo Roselina ce que ezali o ya sika neti generation ya sika Roselina ça concept na yo donc ça concept ya eza nzembo nga na sala ki Roselina mais na ya ngomo tant au tezo poussa na ya ngomo et développer le loro moneti que Awilo na BM à partir de Carolina tu veux changer yango kaka maloba te ko changer maloba te eza nzembo complete ya nzembo ya sika Roselina eza nzembo nga mona sala ki mais eza ba influence ezo buta pe na ba artiste belé ya Congo Awilo Longomba za pe artiste moko ba artiste belé baza pe na Congo pe ba influence ba King Kester mena baza wana donc ba papa Wemba ba artiste belé ba influence nzembo na ponga na sala na ngaki za style moko neti ya ba instrument ya kala ba instrument ba son biso ya kala mais ba vocal ya sika anglais na lingala okoti ba instrument biso ya kala et c'est le mot ya sika. Lelo, si tu te dis que à partir de featuring au Salana Awilo Longomba et apporter là on nini Hermo Vandi Boita artiste musicien parce que tu étais déjà toi, mais au moins à partir de featuring est un échange culturel et quoi apporter l'op implice na carrière na yo, mais quand tu te dis que featuring on a Salana Awilo Longomba et apporter là boyer ça la bénéfique sur le plan succès, sur le plan financier aussi également, si on peut comprendre ça dans quel concept. Bon, ezalo moka Awilo azali very to be humble, aza humble, aza penza mutema neza okitama a sepela ki na nzembo Roselina ngana na keka pour moi na vie okoko banga kotuna mutu wale msusu akoko sepela makambozo loba ngana mekika na bika ngaza mwana nzambe ngai na mekaka naza mutu moto na loba te ngai soki omzo lobe bele pana ngai na kata yo la bisoki o mekate tiko loba oko pardon ngana na mekika na kepa Awilo na bi Awilo nzomo langa ngoyo Roselina eza la succès mwana ba internet to ba binango soki to sali feature na yo na bi ki internet bo bimba partout na mukili ba mwana pena ki eza penda et puis eloko important c'est ko matisa Congo
musique ya Congo around the world na mokili comprendre souci na zaki pour bato ba comprendre que Awilo Longomba ayena Roselina mwana Congo pe BM na Awilo ba surtout Congo donc et mata Congo pe donc on a beaucoup de à partir à Londres. À partir de Londres, ouais. Na kutela kile boso na station moko ya DJ Magic J na ezaki na Colorful Radio. Na kutela kile wana asaki interview mona DJ Mobwe na London. Ale ayebe pikum ayebe nzembo na komla makolongulu. Pour asaki nzembo makolongulu na Eddie Kenzo. Awilo Kenzo ya Uganda. Wa Uganda, yeah. Awilo ayebe nzembo wana tangu na tango babeta kiongo ayeba kiongo na abia yumuto yema makolongulu na biya a partir wana to ko sola ale na susu asali ba showcase no kende no to na sali ma relation moko ya ni famille quoi et puis yepe fona bossa te panneau manager na panneau mutu pe asimba masolo makasi po panneau yepe atala kinga believe kina ngai ke BM azali mutu moko oyo awasa makambo ya bien yeso de combat BM ta a canaliser ki masolo ya Yesu ko azo tout azo soana Awilo aba BM pesa e chance wana ya featuring oyo po nde azo kende na ndine nzema malamu Awilo pa yoki donc animi to jouer continue studio donc ngapika na podio kanga moko manger sali. À part Awilo, tout le monde a eu sous featuring na Robin Omundibu. Robin étant à Zalana Kinyo, à Londres, ça fait au moins 20 ans. Oya Kinte, c'était passé comment? Bon, ndenge tout ça nzembo. Ouais. Bon, ngana sa ki à partir de Londres na tindele ba na tindele nzembo internet. Yemo gate awa, ate ba vocal, zongi singa ba vocal. Alinga na solution na London. Pourquoi les choix de Robino tandis que tu es un musicien aussi influent? C'est pas pour minimiser Robino, mais au moins, Baza tellement ébélé. Pourquoi tu avais penché beaucoup plus à Robino Montibou? Bon, pour Robino Montibou, je manager Manu EPM na France. Paris, à Salanaye, he introduced me to Robino Montibou. Sometimes I'm not quote anglais po talakaka have to slide. Mais Manu Matondo. Voilà. Manu Matondo. Manu EPM, yeah. Donc yem to BBM a manager Robino. On a bien OK soko ko sala moi lo moko na ye sala bien. OK, boom, on a sali beats. Pour na zape na band na ngai na London, Right Music. Donc band na ngai baza bana mike. Ba âge ba 17 ba 18 ba 19 20 ba to ba beta musique na ngai baza pa ba na bazo ba beta musique na bolingo ya musique congolais donc baza pa talent penza makasi penza donc ba to sali beat na bango ngapena kina studio na sali ba arrangement na tindeli et pas te ba voix na te ba voix pas allez pour la vidéo sikoyo ezaki tangu Awilo abengise kingana ke beta na concert na ye na Uganda tant bengi même solo na katote babi na niveau ya Uganda na poza na mama na succès. Ouais, Uganda bon nga musique na penda international na sens que musique na betaka partout na world mais ezaka peso penda na simi makasi za awa yonef na zongi awa pour ma solo et banda mais ça a moi avantage beaucoup plus parce que tu parles bien l'anglais. Bon, English is important, anglais is important mais et loko et pesa batu bako bate mon musique na biso congolais musique congolais is rich musique na biso za numéro 1 donc et loko ngai et pesa nga souci za ke tozali na bolingo te batu na mokili ba pesa biso valeur la musique na biso mais biso mo te bi valeur ya musique na biso te lokola batu bamona ke ba lela ba guitare na biso ba lela ba dance na biso mais biso moko to bi pesa valeur te pona nini bolingo ezate okopane soki to linganaka biso surtout ba artiste surtout Congo it was numéro 1 na musique na worldwide in terms of commercial releases so on ba Instagram na ba nini ba everywhere po eza solo biso moto za numéro 1 so tali bien na ba dance na biso ba meka robeta ba guitare kwa biso me ba kokate yono ba biso ba pesa biso valeur makasi partout na kina mokili na États-Unis ba mona musique na biso bien États-Unis ko to ba lo ba ngeno ba congolais na États-Unis ba yebanité ba congolais o ba za musique ba musicien ba yebanité
Alors, yo otambola presque ba pays mingi ya monde, les États-Unis on met un peu c'est sans polémique, on met un peu au ciblé biso yango parce que moni bato ba otala biso, ba ya Willy Musheni Koda mboka ba mamé Miline Zemba tous pepele ya mbetelo ba Vicky Mbelani na Londres ba tonto Tsamuna Palace, londonien, musicien na bino ye yo tonto Tsamuna Palace na Vicky Mbelani, merci. Et puis ya Willy Pensé na champion adol en Kata La Rochelle, peut-être moi confusion ça moi beaucoup plus. Nengo tangi États-Unis wana, moi curiosité, est-ce que tu vois ba musicien aux influents na États-Unis? Bon, bah, musicien belé bah yebi bango Robin na yebani na États-Unis. Fallait yebani ouais son na yebani ko fait yebani bah yebani. Wana communauté congolaise ou américaine tout. Quand congolaise té. Et loko bato ba comprendre te que musique oyo ezali bien bato ba binaka et sala makelele et kenaka partout dans mukili. Ezaka ke mutu wana des fois ke na mboka ana akanga crowd wana pe bima pa e ba belongi na ye quoi. Ezaka bon menga na beta partout en Amérique, dans Las Vegas, New York, Phoenix, Arizona, LA, donc Californie surtout, na beta Hollywood, na Michael Blackson, na beta partout. La musique na ngai batu eba à partir de internet, à partir de Instagram, de Facebook, batu bina partout. Les réseaux sociaux. Voilà. Donc batu bina nzema partout na internet. Mais batu mususu ba eba elongi na ngai te mettons tant le comment que nous connaissons na beta kuna bat bamono longi wasu wa ah ye BM wana de ça on comprend bien na ba congolais au ba beta net na les États-Unis yo nous a plus influent que bango tout bon eza te ça ngai jamais na kota ma polémique te eza eloro ke ceux qui yo mo ke kuna ba yeba elongi na yo au comprendre mais musique congolaise est différent pour moni na poto na awa eza ne mo côté pour na poto pour na batu ba yeba yo faut zapela mingi ne solobi na ba social media na ba Instagram ba Facebook ba réseaux sociaux pour yo ke na biso na ndinga mo ba anglais mo na kenimbumba anglais mo mobulu donc do lobi ana pour batebele mukolo système phone kaka mutu mota kenda pena ba akena ba YouTube na ndako de tsame comme kaka aussi phone na yo okena Instagram ko taper ba vidéo na YouTube mais nous sommes tous ming na phone même si vous avez na mbetu osani ozaka na phone o checker ba Instagram manini donc ma musique eza influence mingi na social media donc ana yebani mingi à partir de social media ndenge ba mindele ndenge ba tumwindu ndenge ba enje ba Chinese pour ngai musique na ngai ebeta ma partout même na ba China même na Japan na wuti Colombie kaka semaine passée. Donc Colombie ba colombiana et puis Colombie musique congolaise c'est moins rare ba congolais ba ndobeta kuna ba artiste musicien congolais au ba na kina se déplacer dans orchestre ne mobinga mais na avant na yamba yo j'ai eu vraiment à vérifier à faire des investigations aussi également sur l'artiste qui est en face de moi BM alors na monaki ba image musuna ndenge ya Colombie wana osala ki mama na carton osala ki na communion en tout cas na public colombien. C'était quoi la stratégie aux alana public il y a vraiment que non public basé ensemble basé en communion na yo la stratégie c'était quoi état congolais de la diaspora bon stratégie bat bakase na za stratégie te ngana zaka mutu moko nazali na bolingo ya batu mususu e mutema malamu na mutu epambolinga ye okopana ngai naza mutu mo nazali open naza na kati même so mutu omoni so mutu asali loko mutu liboso ayo yebiso loko asali batu mingi bandima mutu liboso wana nga naza bote nga naza na kati na yo kaka nyoso mibale avant okozwa place pour mutu liboso ayana makamebele alobaki ya sala ya sa batu bele bandimaka aye po ya eza so mutu yoki eloko mbali liboso ba yo kaka oyo mutu liboso lobi nikoza bote na vie ngaza suki muta lobe loko na fandi na kimia yoka na ami balé adio sala conclusion yo moko pour matu mingi bazaka bayekaka achola mutu a gagner mutu bona we ngaza bonte ngaza strategy za te na musique ezaka kieza mutema lamu sala open mapambolo ya pana yo ngaza ka mapamboli na basinyanga te par rapport wana au inspiringa autrement juste sa polémique étant musicien moraza ouvert et au la musique non sa polémique et puis au lingaros à la bien abatunios tout
ba musicien congolais so vandi parce que tala pe bango nani au moins ndongo yekin botel obi oyo fina zala na ye parce que ndena moni la façon na ye rosalela il fait bien d'abord sa musique et puis façon na ye rosalela bien ba musicien il est aimable avec tout le monde nano otangela ngaba bango nyonso tala omoni tala soki na yebi solo mo na London na Londres so ba yebi solo sikoyo ke tala tozi ba musicien lokola ba Madonna ba Robbie Williams ba Elton John ba legends ya London aussi ba artiste moko o ba sa makelele so ba yebi solo ke bien même au Amérique aussi ba Michael Jackson aussi ba P Diddy aussi ba 50 Cent ba yebi solo ke bien nani yango oyo okolinga ozala bango olinga nyonso tuti est-ce que au monde journaliste ake na Amérique ake pas 50 Cent atuni 50 Cent est-ce que artiste moko azali ke olingi osala na ye ça rappelle ça polémique au bague non est-ce que na artiste génération peut-être au bazoya ou génération mikolo au so vandi mabobi non ou aza idole langa ou je préfère mieux faire le featuring avec cet artiste ezala mais eloko siko tozo go wrong eza bongo yo zo kopona te zo oyo ezo ya pa na yo okopana nga aza mutu moko na natala ngai lemsu nangi na kolinga na sa nzemo na artiste moko boye mais nangi na sa nzemo mais jamais au salama na ozela ti chance nanga kei peut-être chance no kende parce que ça la featuring na Robino Munzibu un exemple asala na antécédent ayoka na tena Fabrigas OK peut solliciter au la featuring du fait que ça la na Robino wana mamsu bo sala na Fabrigas te ça peut y arriver kasi yango na kasi yango wana eza problème tali eza problème ngate bino elo bato bosara musique tokena Nigeria yo mona wapike journaliste akepa Davido atuni Davido pour ani olinga Wizkid jamais journaliste que tout na Wizkid obete Davido pour ni olinga ka enquête pour nini bazalaka professional omoni comme on a professional but faut pas professional eza image zo pesa image ya artiste image ya mboka image ya musique na bino professionnalisme professionnalism comprendre professional so ki otuninga même sur na kolinga artiste moko te artiste mo pesa ngai moi kanda muke mais so otuninga olinga rete pour nini ngana obomba po eza na osala image ya professional image ke eba ki eza artiste na zo represent Congo na zo represent musique na biso ndenge ba Niger ba Ghanéen ba américaine mingi bazalaka jamais ba boka ba jeto ke o Drake akelo ba ke o ngani nga 50 Cent te et ça la marapenza te po eza makambu ya professionalism. Merci beaucoup, on comprend très bien. Merci beaucoup. Il s'appelle BM. Ensemble avec vous, fidèles internautes, vous avez pu comprendre toutes ces explications-là. Nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres, Prince Bakala, appelé autrement l'espoir de la presse. Merci de la nation Tonton Manda, Tour du Monde, Pichumanga Boss Lady, la femme des urgences, Berger Junior et Madame Justine, Motonanzambe, Ampour Herman, Garçon Slim, Marquis Ngangeli de tous les temps, et puis Yaouli Pensier, les champions à Dol en La Rochelle. Merci à toi, le véritable seigneur des hommes, Steve Sassa, Nakata Suisse-Wana. Et Made in London, merci à toi, Vicky Mbelani, papa Namiake Kimberly Beverly, tonton Tchamouna Palace, maman Emeline Zembaya, tous Pepele Ambeto, Loli, qui les Mayatourou, Nabaïngam Naolia, Kenny Mbumba, Arme Lourd, mon ami personnel, et puis l'éternel code mondial, bon séjour, Nenenga États-Unis, bientôt Ozalana Kin. Yaouli Moucheni Kodamboka. Merci à toi. Et puis voilà, nous poursuivons, mais au moins, tu s'attendre déjà vers la fin et entretien ensemble avec l'artiste parce qu'il vient d'arriver à peine même. Et tu m'as un peu au lobby, ça y est, par rapport à arriver à Kin, mais au moins, tu as entamé en haut déjà pour qu'il y ait chute na yoana, présence ton aning à Kin, où il y a toujours affaire musicale ou où il y a voyage privé. Tu as pendant ça, pendant grand promo, il y a musique nangai. Et puis na yena kuta na ba artiste na sala ba na saba projet na ba artiste o no surtout na mona o no nzembo simba na zana ngai I'm free yo bani dia na seleo pour dia la information donc comme déjà la information seleo déjà ngo ki na ndenge moi tribalisme pour seleo pas si très longtemps j'allais dire à hauteur ça na Londres OK na ndenge ya bino ba londonien que mo seleo nga na yebi à partir à poto à partir à Paris na yebi pe Robino Mundibu na yebi Gaz Mawete na sola ba tse belé comprendre nga za mutu mo te ke o po yo ki komo wana mais la isite ke wolo mo salama
elakisi te et puis elakisi pe eza omoni eloko ezoboma biso musique biso congolais eza makambo wana po mutu oyo alobi eloko eza oyo mutu oyo bokanisa alobi eloko na te okopane mutu akoloba boye oyo na yoki boye na boye mais kende kotuna mutu wana oyo bozoloba makambo wana soka aloba nini nde mosu aloba kutu nayebi nanga te eza lokola football foot soccer football Liverpool yeah tous on n'a exemple omoni so Liverpool bangi basomba player bangi basomba footballer bako omona na ba internet qui partout que au Liverpool bangi basomba Mbappé ba 100 millions basomba Mbappé mais Liverpool bayebi ko makamba ngote eza bato bazo sala ba mo basongi bango ke o bangi basomba Mbappé eza no monde bisuna na musique biso Congo oyoki loko moko mais o verify loko lobité o vérifier loko lobité mais o lobi on kaka po oyoki obete au sentir obete au sala moi base ezala bon te mais nga na lobi naza ngai free naza open to my features naza open nasa na batu na mboka pour na nyi mise biso Congo et mata pour tout ça numéro 1 ozala kin pour combien de temps bon kasi nazala ata pour na 1 mois le mois de janvier retourner Londres ouais pour na kende na zonga Colombie na beta na carnaval moi munene kuna et puis naza ba show na London na keso Amérique donc à tourner partout mon kiwo bimba. Merci beaucoup à Otamola Mokilimo Bimba parce que c'est un artiste musicien au Salomon d'échange culturel Wana étant artiste musicien aussi également. Vraiment c'est un réel plaisir pour moi de les recevoir pour votre plaisir aussi fidèles internautes de clebois.com. Alors on va pas boucler ça comme ça, tout ça pour autant donner une dernière parole à l'artiste parce que ça a un message aussi. Et puis d'ailleurs tout ça dans la période de la festivité, joyeux Noël, meilleur vœu na yena batunios tout baotala de partout dans le monde, Noël est les camions moi meilleur vœu na batunios tout baotala de partout dans le monde. Il s'agit plaisir à trouver à Marona Clebois.com comme chaîne moro ya visibilité à Makasi ba de la nation tonton na ba pichumanga ya boss lady bazotala yo message na yo na ba communauté congolaise onyos tout baza de partout dans le monde et puis na ba américain ba londonien tous les peuples de l'ensemble au baotala BM na Clebois.com. Bon ngai BM ngawa na mwana bino o soutenir ngai o simba mwana bino musique na ngai eza musique oyo ezo panza na partout mukili donc awa ne Congo siko masolo fo simba awa bato ba comprendre et puis awa na mboko na ngi bato ba no ba mo English anglais il faut kota kota déjà kota déjà bato mususu mais na ngi siko neti yo soki na yemi nzembo la bi break your back lo ba break your back au monde mozo ba performance na bakisa on a anglais parce que na comprendre donc eloko na lingi ke mix wana ya afrobeat et neti ba Nigeria ba Ghanaian et tout ça biso Congo to ke non liboso afrobeat eza ya biso pe okopane soki na club ba beti Davido ba beti BM ba beti Fally Inosbi ba beti Wizkid tous dans la catégorie moko ya afrobeat African music okopane eza teke o ba beti Davido Wizkid ba beti Yemi Alade ba beti Tiwa Savage allez boum ba sala ka section moko ya congolais ba beti ka musique ata 2-3 stations et sili te ba kamone sila 2020 za ke biso ba beta biso ba tourner biso na ba musique nyoso to ya africaine a koniso fo lo banglais te faut bien ça ka bato mais bolingo biso ma congolais so bato ba mona ki biso za together to za bomoko ba respecter biso et puis valait la biso ko mata. Mais au moins une dernière question parce que Marquis Ngangel s'il te plaît ngai ki mangai to mi pratiquement ce entretien na biso mais au moins est-ce que yebi ke ningo yekin aba grand golo bazali o yepena pour que o ya s'imposer aussi na ndenge ya kin mais go bossa na teke ba grand golo baza o ba kanga déjà terrain pour que o s'accaparer au quota ils a facilité of course it's facilité maintenant mais au moins mutu mo ko sa nzimo lelo na social media pou et que likolo ale mutu apoka ki ka ju succès pou ba tisi to ba komi o mutu yo ayebi musala faut guaper sa makasi donc na mboka si pe feza makali peut-être comprendre guana na mukilo yo yebela kisi na yo ngaza mwa nzambe mais kono kangese ngape ba biloko wana ngaza mwa nzambe ngai na tanga musique na Sisa University na graduate na London na zwa national na zwa diploma na ngana university na commercial music na tanga musique na sala musique oyo betama ba adverts na TV na London na kenda
bapesa ngai award at the House of Commons in the UK, House of Lords, place balwa bazalaka na London, bapesa ngai award for best student of the country. Like students, #1 student ya mboka mobimba. Donc ngai natanga musique na ndenge moko penza. Donc jamais nakosa musique pona nasala kaka musique pona polémique, pona loko ala nasala musique pona zana mayele na mutu. Merci beaucoup na clôturer na yoza plaisir à toi yamba yo ba meilleur veno na banani famille baza madame déjà za na balifanto. Ah très bien, madame na za fana na Amérique. Ah OK. Ah yo londe madame Amérique. C'est quoi na bula ndo vanda kuna na ba buba na ba Californie kuna. Bon, eza combo international eza eloko mukete. Soko eza combo international fe ba kiosala pena international. Voilà. Nenza bingala mekaka na mutu mote na bangaka na mutu mote ke na lobaka. Nga personne ngina sa action na sali. Tu comprends? Bon, mais famille baza awa ba toto papi to yebi ba oncle ba aunt baza awa ba grandma ba grandpa. Donc anglais faut kotaka follow ngando net mutu ngando mikolo aza na wengi azo beta do cartonner mabe pe ngando aza wa pe no bosenete to kota na ye. Donc na sepeli pour moni musique congolais to ça ba artiste belé surtout ça les concerts mo ka congolais ka musique congolais talabo nga na sala ka partout na Amérique na sala ba Camerounaise na sala ba Sierra Leone na sala ba Ghanaians Nigerian ba le la ka musique na biso ndemo ko surtout na Colombia ba mo la musique na biso zalo mususu oyo ba kokate ba love ngo. Donc na biso no Congolese music ezomata. Merci beaucoup, bien, mais franchement, c'était un plaisir pour moi de vous faire découvrir cet artiste musicien qui fait la pluie et le bon temps aux États-Unis d'Amérique, en Europe, plus précisément aussi et particulièrement, j'allais dire, en Andenge à Londres, à Zana succès naïe, et en Afrique aussi, Bamboka Loka, Ouganda, Sénégal, on a eu information déjà Kuna, n'en parlons pas parce qu'il fait une bonne musique. Il s'appelle BM, qui était notre invité, il nous a fait honorer aussi parce que Aocho Koma Lelo Kaka. Mais Abino, Prince Bakali, parce que visibilité Kuna, Prince Bakali ni Makambu. Merci de l'annonce Banda, merci Pichumanga Boss Lady, merci Berger Junior et Madame Justine, Ampuro Herman, Marcus Nangil de tous les temps, et puis Doré Mayani la française. Continuez toujours à s'abonner sur notre chaîne d'actualité, Mine Information, ensemble avec les vôtres, parce que c'était un plaisir pour moi de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Continuez toujours à s'abonner, je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir, bye bye.